Donald Trump asili kozwa ba mesure ya confiscation ya ba bien ya ba politiciens africains en général, congolais en particulier. Ba compte bancaire bloqué, ba biloko na bango nyonso banda mutu asimba sute. Alors c'est inacceptable. Ya komona ba peuple africain ba nyokwama. Mais tala ba dirigeant na bango. Bana ba villa, bana ba compte ba bana na bango ba otanga na poto na ba kelasi ya kitoko ya minene. Ne ya kuna ba kelasi ba babies ko futa ya mabe. Kuna ba hôpitaux ya mabe. Mais awa bana bango bazo ko ba traitement. Bango bango bazo mbango pozo ka ba traitement awa. Alors esengeli ba tonga ba kelasi o ya malamu oyo ba sepeli ke bana na bango ba tangelaka na ba standard na ba niveau na ba qualité ya bekola mine ya ba institut supérieur ba université oyo bango balingi ndenge ya awa batonga yango kuna sont capables kuna bana na bango baya kotanga ka batanga kuna ndenge pe ya bana mususu baza kuna Bienvenue dans cette belle émission sur Tindika Télévision. Et c'est mon mingi yako mona bino pe yako zala na bino susu lelo kati na émission lelo pona ko beta masolo yamboka na biso République démocratique du Congo. Donc zo atangu te pona ko se présenter bosenga ka keza ke boleka na ko s'abonner so ko s'abonner na noter na kati ya chaîne na biso ya Tindika pe commenter, liker, pe partager émission na biso ko zala malamu ba musu ba yeba nini ezoleka na kati ya mboka wana bambote na ngai koleka me pa ya papa Papi Kelly pe papa Rifin ki sombe pe bango nyonso basutenaka chaîne na biso Tindika Télévision bambote bele na singeli bino nzamba pambola bino pe na sima caméra ezande papa Kapaya. Que Dieu vous accorde longue vie. Donald Trump, président ya États-Unis, a eu ma mesure, oye sengeli, ma mesure disciplinaire contre ma jouisseur politicien ya Afrika, ma autorité politique ya Afrika Mubimba, pour les États-Unis, wana ndako, wana mbongo, wana nyonso bloqué. Tokolanda ko expliquer bino biloko mususu o ba lobby c'est que boy bambongo bokende ko exploiter kuna bokende ko fandisa ngo kuna botango ko bela utindi ale tango na classe na ke kuna badi ko tango na koto batwani okama ale bi bloqué to sala ngo analyse. Deuxième point tokende ko solo la masunzo batia na troisième défense a penza Rwanda na betra bino masolo makambozo sala ko installer ba M23 au nom ya FARDC na bateni ya FARDC oko bibi makambo eleki na Uvira ya kosakana te. Et tokolobela troisième point ya Burundi ba créer Kagame a créé une nouvelle rébellion pour na ba changer régime na kati ya Burundi. Ne Burundi alobi non pour protéger mon pays lokola RDC bana bango posa mboka na bango te ba militaire se désengage alors na retirer ba troupe na ngai na kati ya Burundi. Wana soki ngomé kopesa na biso tokokoba mais je crois lelo tokosa la deux émissions. Donc auto na avant midi oyo na après-midi pe tokotia sous trois sujets. Sujet tokobeta na après-midi et ça sujet ya déploiement ya ba troupe ougandaise na mboka ya République démocratique Congo ti na kati ya Bunia bayokani na gouvernement. Alors ba analyse ba lobby gouvernement keba mutambu moko ezawana raisonner makambu ya muozi. Alors tokolobela préciser mususu na après-midi ya Rwanda oyo a suspendre programme na ye ya aide au développement oyo bazala kanango na Belgique. Belgique a rétorqué makambu eza ndongo. Alors France là pardon Belgique tango Belgique a pris ses réponses. Kagame en colère. Déjà, pour la Belgique, alors déjà, ma mesure, déjà, ils ont marqué. Pour la bisonde, topé sabino, bah, tout le monde s'engage pour violer l'intégrité territoriale à Batou. Il y a
République démocratique du Congo. Donc, et Simba Souté entre la Belgique et le Rwanda. Wana Rwanda lobinini. Ah yo, okomi ko sala biso campagne agressive. Pona nini? Okomi na yo ndenge moko na Kinshasa, bokomi ko travailler elongo na Kinshasa. Okomi ko sala biso campagne agressive, campagne d'agression. Ana Kigali ana kati ya kulela. Un peu na ba sujet toko développer na première émission na biso ya mokola lelo le 19 février 2024. Wabino, devant vous donc le communicateur international José Matuvangwa, Mwana Manianga, communément appelé Mwana Manianga. Parce que na tribia ba Manianga. Agobo yangote. Yama mswane Rwandais, mais amikomisa muluba. Jamais. Wana au Congolais, mais olinga koyoka ngote omikomisa no français. Oboy koyoka ke oza Congolais. Jamais. Donald Trump asili ko zwa ba mesure ya confiscation ya ba bien ya ba politiciens africains en général, congolais en particulier. Ba compte bancaire bloqué, ba biloko na bango nyonso banda kuta Simba Souté. Alors c'est inacceptable. Ya komona ba peuple africain ba nyokwama. Mais tala ba dirigeant na bango. Bana ba villa, bana ba compte ba ke bana na bango ba otanga na poto na ba kelasi ya kitoko ya minene. Na ya kuna ba kelasi ba babies ko futa ya mabe. Kuna ba hôpitaux ya mabe. Mais awa bana bango ba zo ko ba traitement. Bango moko ba zo mbango ko zo ka ba traitement awa. Alors esengeli ba tonga ba kelasi o ya malamu oyo ba sepeli ke bana na bango ba tangelaka na ba standard na ba niveau na ba qualité ya bekola minene ya ba institut supérieur ba université oyo bango balingi ndenge ya awa batonga yango kuna sont capables pona bana na bango baya kotanga ka batanga kuna ndenge pe ya bana mususu baza kuna batangelaka pe kuna ba hôpitaux baboyi kobongisa balingi mwana na ya beli ye moka beli famille na bango beli bayaka awa ko se faire soigner tant que bazokoka ko prendre soin ko tonga ko bongisa ba hôpitaux bamboka na bango te. Alors awa to bloqué mesure wana Canada pe azolanda mesure wana e bongo soki Europe pe azu yango bongo soki pe Asie azu yango ba bebi na bango. En tout cas mesure wana esengele koma partout po to na ba jamais au monde que politicien français aye ko bombela mbongo na Congo aye ko tongela ba building na Congo pona nini tangu makambe kubeba yaye kuvandawa pona nika ba africain c'est ba ngoko ba yeba kake to salela ka politique ya mabe biloko Mobutu azongo nyoso te nyoso ekenda mais Mobutu ayiba mbongo biloko nyoso tonga kuna pamba ba société etikala na maboko ba mindele. Est-ce que pesa leçon na ba politicien ya ba africain nanu kakate États-Unis na nzela ya Donald Trump aye kopesa leçon morale na ba dirigeant africain ba politicien africain balobi ba visa d'études pe ekopesa mate epa ya bana ya ba dirigeant ba politicien africain en particulier congolais tolobe l'Afrique mobimba abakozo so ba visa d'études te bakozo so oh non bapesa bango ba visa ya malade e kosala masute batonga ba hôpital na baboka na bango batonga ba université pe ba école na bamboka na bango wana eza mesure oyo États-Unis asili kozwa contre les politiciens africains, les dirigeants africains oyo balinga kovwama kozwa mbongo koyiba mbongo pona ba famille na bango bakevandi sango na ba banque ya poto afin que batikala ko zala inquiété batika bamboka na pauvreté. En tout cas Donald Trump a une politique yasika sanction yasika epa ba dirigeant africain yebela me point na ke na dossier ya Pacifique Masunzu a découragé nga makasi na koyoka ba nouvelle ya bandeko na kati ya Uvira. Masunzu était un Rwandais, c'est déjà connu.
témoignage bayebisa non aza elongo na Kagame te aza kutu déjà moto moko azalaka recherché maintenant alingaka a renverser régime ya Kagame lokuta campagne ya mensonge. Masunzu est proche de Kagame. Masunzu est toujours à l'écoute des ordres de Kagame. Masunzu était rwandais et restera rwandais. Tout est maintenant clair que Pacifique Masunzu était M23. Nabete la beno solo. À Uvira, le commandant de la 3e zone de défense, M. Masunzu, et population civile, ba remarquer que na mboka moko, Papa Masunzu atindi ba militaire, soi-disant, ya FARDC, or ce sont des M23. Balata, ba teni, ya FARDC, ya sika. À Uvira, ils ont remarqué un groupe de militaires avec des tenues neuves de FARDC. Ils ont croisé un groupe de Ouazalendou sur place. Ils ont dit que nous sommes envoyés par le général Pacifique Masunzu pour sécuriser la population dans cette zone ya Uvira. Alors, Ouazalendou, yamba bango na isengo nyonso ndenge batravaillaka elongo na ba FARDC. Alors, na butu wana, cette même nuit, ces groupes de militaires ont commencé à faire du mal à la population, piller la population, torturer la population. Donc, ma nyonso oyo M23 salaka, bakomi ko salama. Et yo kanina matoi ya ba Ouazalendou. Tongo etani, bengisi quelques délégations. Mais makamoni toyoki na butu sali de incompréhension e bandi. Bino boza banani. Biso makabe to sala. Est-ce que équipé bino con incompréhension et bandi. Ils ont commencé à faire des sabotages, des pillages, des biens de la population civile. Et ils se sont pris au Ouazalendou après leur demander pourquoi vous faites ça. Alors les Ouazalendou qui étaient prêts à affronter ces gens, bakanisa ki basa bata FARDC, masasi bandi moko, attaque bandi moko, de ekimisi ba Ouazalendou na kati ya mboka wana ya Luvungi na Uvira na Luvungi. Alors yango batikali kuna ces gens qui se croyaient comme des FARDC ba siko ba mibimisi pona koloba ke biso toza ba M23 et ba vandeli mboka ba zo sala oyo bango balingi exaction, tracasserie, tuerie, donc droit de l'homme bafoué yako sakanate et ça lui passe et pas ya ba bitan kuna pona ba nouvelle nyonso na ba yoki ba tindi ba audio na ba groupe nyonso albibo panza ape ba tindi lingai audio o alingi na tindele audio wana eza na Swahili pe interprétation na lingala na kotindela ye na numéro na ngai ya WhatsApp et bien on déjà o ba yebi déjà sokite na ko pesa numéro na ngai pona okomelanga pe na tindela yo audio o batindela pona zo inventer pe na vanda na Uvira ti. Donc c'est que on m'a informé, parlé, partagé de na yeko panzela bino pe sango zo le kanakata Uvira. Alors nebo senga ya population o baza kuna ba se désolidariser na Pacifique Masunzu vraiment ba moni que ba yebi à quel sens c'est voué na niveau ba komi wana. C'est déjà peut-être trop tard pour na ko récupérer sous Uvira pe Bukavu ba côté mususu o bazui. Mais ba lobi avion et matakaka et sala mosala et encore de l'espoir. Ceux qui avion et mati pour na kosala mosala parce que l'armée de terre ça sera difficile. Le gouvernement congolais à prendre Makambone en main. Ce qui a lingi vraiment ko kangolama ya ngambu wana. Si j'en abiso c'est dit jamais vu na histoire ya République démocratique du Congo. Infiltration à haut niveau jusqu'au cœur de la capitale Kinshasa. Et qu'on remarque, civil,
batambola na bango na banzela lelo ya bamai bamakadamu wana ya lelo ya mai bamoni na musika file ndie moko ya bamilitaire kouta ya Brazzaville kokota na mboka na biso République démocratique Congo na bazamba wana bacivile batelemi na mituka na bango babandi kofilme na musika babandi kotalisa batu comment bamilitaire bazouta Brazzaville kokota na mboka na biso kotraverse na ba hors bord pe babandi kotambola mpona kose positionner na Kinshasa mpona basala mabe badestabilize ba institution parce que nanga azor bakuna ke soki bazongaki na Bukavu parce que ba militaire bakimaki na bango ya FARDC protection ba civil les arcs soute batekaki manduki ba jeune garçon bazui manduki bakomi kosala pagaille désordre pillage nde bango kozonga bazongaki alors nanga asengi pe ba politicien nyonso opposition na kati ya mboka ya Congo soki mutu alingi président Félix que bakende kosangana na ye même o bazana union sacrée nanga abeti mbelanga bokende kosangana na ye bongo ya kobengana Félix Sekeli so bokokaye a bien blindé l'éternel a pour la protection na ye armée o batela ye ebele armée o zo batele koleka eza ya mokilo te c'est l'armée de l'éternel grand Jéhovah mapinga na yawe zo batela ye donc même ye moko ayebaka te na bimi na likama ndenge nini na bimi na likama ndenge nini mboka Kongo akabango deja na maboko ya Nzambe prière wana ti lelo esalaka sinon banda kala nde deja si alongwa en tant que mutu ndenge Laurent Désiré Kabila umela te ndenge Lumumba umela te donc badesida mpona mobutu mpe akenda mbala moko mais combien de temps Kabila tikala koloba ke ngai nazozonga mais 5 ans esili mpe abandi mosusu donc makambo ezoleka tala ndenge lobi nalakisaki bino baokanga na batru na bazamba ti na ba stade de martyr kote wana nyonso na bazamba na bamabulu na bakaniveau bazobima bazokanga bango mpona koloba ke Nzambe azosala esengeli bana mboka milimo ya bango ezala etambola na kimia. Ce n'est pas donné le temps. Nani ezosala biloko. Et alors où est le service à renseignement? Donc yango bato bele bazolo baki en tout cas service service à renseignement tout le monde que na la police bon la police est quelque part mais côté ambola pona côté la kamboka ndenge zali service à renseignement na ba onion soana ba Rwanda bazokangama jamais dénonciation ezouta na service à sécurité population ne a komi ko sala à renseignement ya kokam service à renseignement ke wapi la police ke wapi tozo la musa mboka na biso ezo fingama partout mboka ngo ya ndenge nini o ba militaire baboyi ko bunda o service à renseignement eboyi ko sala elingi nango mungu na yaka etango bakoya yoko koma nani yo nde bako privilégier oko koma kaka eniatelu ya makolo na bango oko sala kamungu na bango ti mais bozo yebate esengeli kozala déterminé pour mboka c'est le premier pays et ala izali ya boye mais parce que ils ont déjà projet à Kala l'infiltration il y a République démocratique du Congo un projet de longtemps c'est pourquoi Joseph Kabila a tiré ko infiltré armée à tel point que ba Kolomboka bazamuke plus de 500 généraux tuchi pe bazana bisika. Voilà un peu ce qui se passe. Révélation na ba militaire ba kati Brazzaville ba ba hors-bord ba bandi kozo ba position ba moni bango le long ya fleuve ba kati ya zamba wana na fil indien alors que service ya renseignement service ya président Félix Sekedi oyo ekangaka batwa boye il faut directement pendaison donc il y a la blague. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, likez l'émission, aimez l'émission, et partagez. Commentez ce qui est en web. Dans des konazoeb sabino, Kagame a l'alité pour nous déstabiliser sous région sur Grand Lac. Kagame a essayé de créer une nouvelle rébellion contre Ndayishimiye na Burundi. Pour nous attaquer Burundi, ba implanter, ba installer régime Tutsi na Burundi. Ba Tutsi ba muke, ba utunde baleki.
ndenge bango baresira koniatela bautu na Rwanda balingi mpe sikoyo esala mabongo. Déjà na Uganda plus de touch, na Kenya plus de touch, na Soudan du Sud plus de touch. De bitumba na bango basala yango mpe na République démocratique du Congo. Bakokende ti Angola Brazzaville. Ba Brazzaville bayebi te. Kaka ndenge bandimaki ba Rwanda bavanda wana bakoyeba dans 5 à 10 ans. Déjà quelques prêtres à Brazzaville bandi déjà commenté au créneau pour na condamner le kwana. Et faites-le au plus vite. Ya kobimisa ba Rwanda na Zimbabwe na mboka mususu wana oyo bakende kopesa aide. Telemeli bango. Alors un nouveau mouvement, il y a rébellion créé par Kigali pour attaquer Burundi pour implanter un régime Tutsi na Burundi comme cela a été fait na Rwanda. Ndenge pe basali yango na Goma. Gouverneur kuto wa na kati ya Goma alobingai d'origine kini ya Rwanda akolobaka kini ya Rwanda. Bolukela ngateo nazala sympathisant na bagoma tracien na lobaka Swahili to na lobaka Lingala na kuna te. Nazolo bakina Rwanda. Boyo kanga te talinga te. De na recherche Willy Nandi wana Willy Nandi tukaza vice gouverneur kuna azua mukanda ya Canada. Donc azua nationalité canadienne kaka na 2018 oyo. De bele bazo senga déjà gouvernement canadien ayeba na ko mema ya justice parce que zoko soutenir rébellion a soutenir kana ye rébellion lokola za un agent, un membre, une personnalité ya Canada bako ko porter plainte pour na ko soutenir terroriste na République démocratique du Congo. Ko soutenir ba terroriste. Voilà donc yango papa oyo kutu na kati ya Katanga wana abandi ko bakenga na soutenir kala ba M23 mais tangu na moni ba installer tout na kati ya Goma na lobi ke e un avantage ba Congolais te. Un avantage ba Congolais te. Alors nzela ya mai ya la Kivu ezongi lokola Goma izaya bango Bukavu izaya bango ninde kokanga bango pona bafongola nzela ya lak bato ya liboso banda bazwi Goma na Bukavu e bandi kosala ekitaki lobi na esengo ya ba Goma tracien avion e uti Bukavu non bato e uti Bukavu eye ko accoster na nani port ya Goma izalaki esengo trafic et zonga na ndenge elongo bani. Alors l'armée burundaise se retire na RDC on a RDC azana kati ya ba repli stratégique abandon des zones ezaleli ya ba Burundete balebi bon on va protéger notre pays. Donc Burundi a décidé de retirer ba moni penza ba mituka ba militaire burundais ba zonga na mboka na bango. Est-ce que ça déficit na biso ba Congolais to eza avantage pour na biso nani akopesa nano analyse na côté wana ba M23 basalaki réunion na bango banda ko la dimanche passé basalaki ko yebisa gouvernement congolais ke biso to après kakati lelo na ba pour parler entre Kinshasa na biso pour na ko to s'attaquer na ba cause profonde ya conflit jusqu'aujourd'hui to ana no mais Kinshasa attarda ki réponse na yete alubi to ko dialoguer na ba M23 te. Alors ba analyste balobi que ce qui dialogue exact c'est que le gouvernement congolais a sa déclaration ya likolote pour na koya ko bomisa ba population et sengili asala ba déclaration responsable pe ayeba ndenga telemeli pour na ko s'attaquer na batwana ba na nguya ya makasi na minduki. Donc faut quand même le gouvernement à se préparer alors na ndenge ya maloba na ye wana ndeba analyste Basiliko Lobayango. En tout cas na mongonga oyo moi quelques informations na zalaki nango pona couper sabino yango tozela na deuxième émission na biso ya mkola lelo ikozala na après-midi ya mboto tokini na kolala za esengoto osepeli lango te décision ya Donald Trump pona ko sanctionner ba politiciens africains principalement congolais balinga kuyiba mbongo pe ko kende ko vandisa ngona ba bank na poto pe ko tonga ba building ba ndako ndenge na ba immeuble. Trump alobi etikali so ya bango te ba compte bloqué ba ya pe ko tanga awote bana na bango bango ko pena ba famille bango ba ya pe ko so awote
bazolaka yango na bamboka na bango. Mpona sujet ya mboka ya biso ya république démocratique congo bakangaki so moto na barwandais na maluku presque partout mpe komona ndenge bacommando bazouta na Brazzaville koya kodestabiliser bainstitution. Donc esengeli quand même mokonzi ya mboka a changer asala changement total et radical immédiat, un changement immédiat na bakambi nyonso ya ANR, bakambi nyonso ya service ya renseignement, na bakambi nyonso ya la police pe ya armée awa na République démocratique Congo, parce que musala esalama te bouche bée partout esengeli remaniement au plus vite esalama, parce que même na kati ya gouvernement beaucoup de gens ont travaillé elongo na M23 kopesa ka ba rapport na ba réunion bazo sala. Alors pourquoi kovandisa ka bato wana na kati ya gouvernement tokela bango ba réunion mais tango nyonso tokobongisa bango bazo tinda kuna esengeli mutu moko na moko aloba qu'est-ce que le président doit faire si le remaniement, quand est-ce qu'il faut le faire azelena nous bitumba et si là to asala nini président pe alobi mikolo akomene koyoka bino o nyonso boko bando koloba rebellion ya sika bimi na kati ya kuna na kati ya Burundi tango azopesa biso aide ne isali kanda pa ya Rwanda a créé le Burundi rébellion siko biso tokopesa aide pa ya Burundi ndenge ya pesa biso aide to ekosala bandengini ndenge bakena bango et tokosuka wapi. En tout cas na posa na yo kabino na nyonso oyo ezo le kanamboka République démocratique du Congo. À la prochaine.